site nini oyo site nini ko Kongolegi ko fiba bonbon Glace misi la sexy bato balobaki mingi pona glace Studio NC bato bafingaki mingi pona glace la sexy so kitoko mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriche Scramé ya komone la sexy Viena ma César Magic Clé mama ya kotale la sexy chérie ya kotale la sexy badougou ya kotale Martin Kapika Tracy Pro la même magique la famille Mizi nos cimes sponsors à Makassi unité d'élite Bomonier la sexy Yemoko Serge Kabamu Attaquez chérie Yari Ide Kongolegi Balisa mwana mokatimbile Kongole mabosaka balisa mwana mokatimbile Johnny Pelé Pastoral Bakatambile Kongole mabosaka Mayebo Loso Boye pleye baba mabasa Fonchi Dolo Calvin Elengi KPL Sandra Kazadi Christophe Moura Kazadi Kongoma Elengima Dania Smith Elengima Teresa Bilenga Elengima Grâce Misi la sexy Elengima Kongo Damien Salanga motonali nakayo elengi pardon Yako chapa fumale seka madosu ezali Litambo rangezo reklame mwa bipwepwe Damien Mundo kia sentima nanga okeko bomela ngonani Nani Damien nangai Tongo lala mukaka na ye na chambre Soki na sengi nyonso ye ya pesa kangai Apimela kanga tandambo ya bolingo te Apimela kanga ta bilengi nangai te Bolingo Damien salaka vraiment ya mindele Damien na bilao. Bonjour à vous tous qui nous suivez de partout, à travers les pays, à travers le monde, aimables fidèles internautes du site www.congo Elengi. Aujourd'hui, quand même, j'ai le réel plaisir de vous présenter cette émission Jardin des Stars. Une émission, bien sûr, des chroniques musicales, une émission qui ne cesse pas toujours à vous donner l'information palpable, l'information fraîche et précise sur vos artistes musiciens en général. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans cette émission Jardin des Stars, nous allons devoir recevoir un artiste, lui c'est Guégué. C'est un artiste congolais qui émerge dans la ville-province de Kinshasa, bourré de talent en même temps. Et il est temps pour moi de vous demander tout simplement de rester branché, scotché en même temps sur www.congo Elengi. Et je me permets d'ailleurs de bien vouloir vous remercier pour votre attention particulière dans cette émission Jardin des Stars, voulais-je dire. Merci comme ça à Isaac Dezunga depuis Dubaï, ou Azota Labiso en ce moment. Et pourquoi pas à Ale Django, le roi de Chicago, Kwaribi Kwaka. Motema ya Angel Mbumba très fort na kati Australie wana mfinuko ya bana malweka ainsi que Zola de la Cruz Nzambe pe mokonzi ya bazombo na kati ya Suisse wana. On est ensemble avec vous. Comme je disais tantôt au début, dans cette émission Jardin des Stars, mesdames et messieurs, nous allons devoir recevoir un ami. Lui c'est l'artiste musicien, l'artiste qui a beaucoup de talent. Tout kangelo na kati studio à la personne de Guégué. Oh, Tokosolo Anaye, tout ça déjà Nabi, bonjour. Bonjour Mike Lokamba. Boni. Oui, très bien, en forme. Tu es dans le studio, au Kangayo, évolution, comment? Bon, dès qu'on a la gaïba na poto na sir Guégué Sapatro yo. Na la gaïbino, tout travail, tout ça l'album. Ba Damien Bila, ba Dax Achille Mambungu, biso to na kati musala, tout ça la boulot. Binomo peut-être bozomona donc maramboyele kanango bien, en tout cas ça évolue très bien. En collaboration on a ingénieur Papi Bofé, oui aza ingénieur ya Isika et en collaboration on a bandeko Genos de Perros Zico Bron, on a vu que bango ba pété en développer et aussi donc c'est ça quand tu les bien c'est ça voilà, bien. Vraiment les bien mais Guégué on dit aussi que ça l'album c'est bien mais dans le monde actuel
ozomona te ki nini eza mobulu donc eza mobulu toto mona 13 ma porte que tu ko lancer awa bientôt bandeko na yo déjà oyo pe baza na studio bazo bimisa parce que décembre oyo eza dégâts. Alors Guégué mbala moko boya sala album, pourquoi juger bon au sali choix ko sala album mbala moko? Bon, Guégué Sapatro, Aza quand même artiste à bagarrer déjà moi trop. Abundi penda moi trop. Tout ça là qui est le moment, tout ça là qui est échantillon au monde entier. Bah surtout quand yango, mais c'était moi. Comme on a mis Céline à paradis. Tout ça mis Céline à paradis, et ça qui juste échantillon, il y a album tout bandai ko préparer. Tout boire yango ka boye pan et ça la peut ba faire rango bato ba yebi nzembo misi na paradis ba yebi donc tellement que chantier ezala ki bien auto tindaki na marché et sengi siko bato ba yoki chantier ba non Guégué c'est chantier oyo et ko ki ko tizala ka yango morote et chantier foi bota bande ko nae donc ba ça l'album na demande ya public ce public aza d'accord au sale loko c'est bon. Bon, et ça appelle conviction, on a envie que conviction on a fait ça l'album. Mais faut y avoir musique tout ça là on pour na biso morote to kendo yo on a banda ku bieto pe ça master to kabola ba CD non. Tout ça la musique qui peut batu ba yo kabiso. Tellement que ça qui demande à public to ko ko ça le logo mususu te faut tout ça l'album. Donc tout ça l'album c'est ça. Pour rappeler bandiko batalanga parce que ça na batu mususu basi occasion bazo tala yo en scène ce moment. Olobi eloko oyo ikota ki monde entier. C'était quoi encore? Tu rejoins un petit morceau et la Msabatu Misili donc là c'est parti. Voilà, les temps que à après, je m'irais dire un grand merci au tout-puissant Mohamed Djabou depuis Kenya, Nairobi, balobi yo nano tosate avec Mohamed Djabou. Nzambe à Nairobi. Merci Narita Zangu la japonaise au azota la biso bientôt na kati ya Kinshasa. Donc ça vrai na fête na yo et ça sera toujours bouillé. Merci Nadamo Kumbu depuis Dubaï. Merci aussi na grande équipe Oyo. Ils ont chapeauté comme ça par la réalisation. Lui c'est Michael Badjinde. Merci Natati Wabela l'homme qui change 33 passeports. Nous allons revenir tous à son et puis tout le tous on Depuis yo remarqué naza fidèle pala yo yo komi ko de coucher yo moko yo lingi ye papa na bana ye depuis yo remarqué naza fidèle pala yo yo komi ko de coucher yo moko yo lingi ye Damien pila ye Meye bake lili ya pieri bikisaki batui elilingi ya pieri bikisaki bato kasi akomaki kose koparira j'hésite chéri zala fanatika santima na ngai mon bébé zala fanatika santima na ngai koleka kutu eki puyo ya Brésil Papi kake foudré. Est-ce que batina mayo déjà Gervais Katindi? Est-ce que batina mayo déjà Joker Ndombe événement? Est-ce que batina mayo déjà chéri na ngai? Eyinde, eyindao, eyinde, 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 eyindao. Eyinde, eyinde, Pona kotinga mayo ki pendaro Pona kotinga mayo ki pendaro Pona kotinga mayo ki pendaro Tisoso kolela kokoriko dolbe kuyene Tisoso kolela kokoriko Mwamira Jabwe Tisoso kolela kokoriko Damien Bilaye Ngai ba futeli ngai Mama mulu mama ba futeli ngai teke o Na kende ko pema
po ya tikala kosaka na ye nayeba mosusu papi naba ye mosusu kake. Voilà. Koto nde indaka vraiment. Indi. Chabwala. Kota mutanda. Ingeta. Adi, ingete. Adi, makiadi gamwe. Mieux nalia misili na paradis. Kantilope, pati mwamba na lifilo mama yo. Oh mama yo aye, naleli. Barapoto ye, naleli yo, naleli. Barangola yo, naleli. Yolilele nenai, na fibaka yo, mama. Yolilele nenai, na fibaka yo, deksa shel mambungu. Atoseli mai, nalemba yo teo, mama. Nadinda katiba katimini ngayo, nalia nabiloko akati. Nadinda katiba katimini mama nalia nabiloko akati. Mama yo aye, aye. Mama yo aye, aleli. Kuna na plaza pona feti de mama. General Dabira Mama naleli. Voilà. On applaudit. Voilà, merci beaucoup. On a bandé ko batalabiso. Non. Kegela Rozoemba. Hermoro nabi. Bon, avant la lobanan. Là aux aura son ayo. Oti na radio bi na télévision. O ka obimisa avona. On a koyemba bolam susowe bate. Tant azora CD na yoki. Na yoka avona nga obimisa nani? On parle quoi de toi? Là oyimbaka. On parle quoi de moi? Bon wana batunde. Wana za sungati. Nga siko tuna zoyoka na yoka vona nga. Mais du moins soki batu bazoyoka bayoka ape batembre ya batu mususu. Batunde ti banani? Batangela nga neti babi no gege oso zoyemba. Toyoka neti tembre ya PPP kale. Ebimaka. So toyoka yo toyoka ape mingi za nani? Ve Madilu. Mingi. Toyoka ka epe Ve Madilu benda so gege azoyemba benda toyoka mo Ve Madilu. So pe gege ozoyemba mo bilo ave Carlito. Ebimaka. Ba ve Luciana ba tobele batangela au moins mutu muso obi te gege osozo yemba toyoka benda ve de fa ninga yemba ba yebisanga mbonge ya motema ko bomba tena zana pasi no ba wiga ba couleur wana benda to retrouver ango mais ba misupe ba na suka ba yego no toyoka pe couleur feregola wana chona suka bon na chango na suka pona na ndenge ko na suka ko banda kotanga nanu baleki te avant ba mikolo quoi. Mais mingi ndé c'est comme si so ba takangi miso oki ke non c'est du faire rigola. Wana yo mutozolo ba. Non. Na yokango déjà. Nzembo sali aussi beta. Ngakutu lele bimaka na noka sa nzembo faire rigola. Bon, c'est wana to ko boyango te parce que ça la qui confusion mo eza mondial donc la confusion o yo kara ça la qui te. Confusion et ça la même bon place tozo sala émission yo. Ils ont placé tout enregistré qui nous avons mis ici na paradis. Ingénieur papi bo faza wana to boka na suka wana ingénieur papi bo fa misa pistola lele. Yé muta sala ka ba prise va réunion so wana. Yé mo kwa za témoin. Tant ils sont ils so afongoli ka porte boy ceux qui invité mo kwa e faut que aya otala moi qui abende moi curiosité so tali bilongia bi ingénieur na mo kiri nana zo yemba nzembo na nazoka moi oui c'était hier bon abimi mususu pe mona sa koti donc ibando za bongo bon batu mususu neti pe bakunda sister to jouer to kutana na bango ba yoki pe nzembo ba bien en tout cas mon frère ndenge to keli nzembo yo en tout cas
nayebi ke bato bakoyoka yango bakosepela nango biso toa bato de tomeli na musique yo ndenge toyokeli makambo ozosala bato bakoyoka yango donc ezali kaka donc nde baza mpe basali na nzambe ezali mpe prophétie babimisaki aujourd'hui que Guégué so moto ayebi si ozoyemba ndenge mona Ferregola eza fier? Oui, Ferregola c'est un très bon chanteur. C'était un très bon chanteur. Oh, tokoki ko minimiser te. Donc asali ba exploit ya kusana te. Depuis yemba ba yo benga ninga libanda ya mbula. Ti lelo azemba ba. Ni nzemo nzema miko ya suka. Yo mokima mutuga nzemo na zoka mikolo. Yo kaka trop so bosande. Te koyoka trop te non te yoka ka musique nyonso en général. Sinon bina yoka ka Ferregola trop. C'est que na yoka na musique mukie. Omona te. Na yoka musique en général. Mais loko soki za bien na matoi, il faut yoka yango. Zambozura peto teo awa machi kwa. Loko moya bongo na yoka o Ferregola aemba. Mikolo. Donc c'est un très bon chanteur. Tu bimi même balimbanda bamboka to moni ba explore bango basali. Donc toko minimiser ngote biso tozo asima. Donc c'est normal. So peut balobi Guégué Sapatro azo bimisa couleur lokola Ferregola. C'est une fierté et ça motu quand même asala copie conforme. Copie conforme là c'est trop dire parce que mnako za la copie conforme ya mututé. Wana venda c'est trop dire. Naza copie conforme ya mututé. Ngai nazana couleur nanga mais lo rezo ça que bino boyo ka un exemple mo typique yo zemba kuna bomta moni ote mtafandi awa ki voix maona alobanan nazana kata studio bon soki mutu na yebi ngati ndako loba lokolo zoloba wana mais so mutu na yebi nga bien lo ba ndeko to vendre na bango déjà o ba mesana de mungongo nanga ba comprendre ba non ça celui-là c'est Guégué wana Guégué mutaoyemba. Parce que elo ça la bongo ezake ngana ba yoki nga troti batu fu ba yokanga so bena batu ba pesinga litoi ba yo comprendre que ah non Guégué a dit Guégué. Parce que elo ça la pe bongo ezake bon obi musique biso to yokaka mwana nyonso ava banda koloba ayoka nan so bandi go yoki après bandi koloba donc c'est que biso nyonso to yokaki pour to bandi koloba Ferregola pa ayoka ki musique ava banda koyemba ayoka ki pe batu moko boye eko sala pe ndenge moko nga pe na yoka ki batu moko boye ndenge na yoki batu wana na yoki esali ke tout passe na zape nga moko te na yoka ka Ferregola na Congo ozomona ba chanteur basé belé o ba yoka ka Ferregola na Congo c'est ça donc siko ngai yango na lo bateke na ko zalate na stationné na kopiaka non moi je suis pas un copieur mais au fait naza pe marque moko boye na marque moko boye o batu avec le temps ba ko comprendre que naza pe na kinga moko boye mais soki to kuyoka ki pe batu moko c'est normal ne c'est ça le congolais ayoka lingala tango bandi ko loba lingala c'est normal soki congolais moko boye akoli par exemple na Gabon place on a vendre ba yoka ba loba kinini langue mo za kuna kifan azo ara kifan zo ba kifan akoyeba lingala te mais azana est congolais akoyeba kifan voilà c'est normal. Nous évoluons quand même avec cette émission Jardin des Stars. Merci na staff et tout bota la biso na moni bongo mama Jeanne Miti Nzambe yaba maman, pourquoi pas aussi na biscotte mbala pied de Jésus kalamingité na kata Kinshasa. Je dis comme ça un clin d'œil spécial na merci kumotema ya Gobelisha, véritablement la première dame de Lausanne balobi Nzambe yoji nazole la toujours. Vrai ou faux Guégué baïbaye vocal la musicien Ferregola? Ah bon voilà. C'est débat là ça la honte. Il a débatté c'est une question. Non comme ça on fait c'était vrai ou faux? Te Mike au moins non na benga ki ori. Yo kanan. Liboyi. Na tout ceci là oh là là. Fais comprendre biso. Na e a pe pambati. Fais comprendre biso. Vrai ou faux Guégué baïbaye vocal na musicien Ferregola? Si c'est faux, le faux. Si c'est vrai, c'est vrai. Bon, débat, on a ça la honte, quoi. Ça la honte. Parce que, ndé to benga ki yo, to lingi to yo ki sande ba. Non. Ndenge to travailler mikolo na studio. Tozoya wana. C'est la première fois na mbayo na émission nanga. C'est pour cela nous décortiquer.
tozwaki baremere wana nayebi te so eza information bi remere. C'est pour cela yo moko tozwi awa oyo éclairci biso musicien faire egola ayiba bino vocal vrai ou faux. Ah, tout cas, on a débat. Là, je m'abstiens. Non, je m'abstiens en tout cas. Non, c'est que Bino ne boyi baye. Non, je m'abstiens. Qui répondre quand même, c'est que ça ayote. Je m'abstiens. Ah, c'est que ça Binote. Bon, nous public, Bino Bolanda, Biso, nous sommes juger car place Bozali. Donc, n'a bien m'abstenir pour aller Kamwa. Donc, vocal wana vraiment ils en ont un gambo kuna. J'ai vite compris qu'ils en ont un gamme kuna. Ndenge koki ko répondre te. Ils en ndenge ba calculer. Ndenge ba calculer parce que ngapena na yo ça de promotion ya album aussi ça ba iba ko ba biloko o lo bana ote. Bon biloko bota maka. Ah ba nzembo za donc na yo vocal mo yo. Mais là tu vocal na yo azo reconnaître te que ça gege ou ta kuna. Il faut le bilan quand même. Non, non. Ba biloko zo bota manango. Nani vocalement ba utuzwa mikolo o ba utu yoka esa mi pega mikolo te ba suite o ba utu yoka esa mi ga mikolo eza bien na ebite soki cameraman azwa kiango soki azwa kiango bina bato pena ba Orlando asanti que non orchestre wana ba chanteur ba yaka ba tchaka vocal bien ya kanda pour ngamona na zanga lito so yena vocal mo ezanga tina et kotati et puis en passant ba collaborateur de travail na bango donc bango ndi bazana pour ba musu baza batanga ba musique do atangi musique na ye so yo la vocal moko boye ya mabe azwango ndeni donc c'est ça. Mais excusez-moi ingesa la biso bien, je sais pourquoi on a d'autres singama la question parce que nayamba ki paye musicien ya faire gola à la personne de Maurice Matadien to soit qui est par rapport à vocal wana. Il y a le baki qui est vocal naé donc to soit éclaircissement awa bien que gege à lobby vocal on les a été ils ont des abattu. Voilà, nous évoluons quand même tous on a régie au pesa biso élément ya studio automoni gege vraiment azo chanter azo yemba comme il faut nga azo bengango photocopie conforme donc voix mot identique quoi. Suivant et on se retrouve play. Quand on a gauche, Mélina à droite. Quand on a gauche, Mélina à droite. Et quand elle y a boye, et quand elle y a boye, et bambande, ou ba jaloux, ou ba fitol, ou bambande, mais de plein, yon zambo sala, et les kabachite, n'a pas mon danger. C'est tout un bébé. Homo kolomoso suna linga ki kutuna panzanayi. Merezma na se kwa ki pona sentimai. Merezma na se kwa ki pona elengi ya dakse mungu. Sheri na ngai. Asa wana kati ya? Eka. Obambande. Nabani naba obambande wana. Ouais. Ah, ben do bol maïle mon peu mission c'est bon. Va dire là non. Va aller au salon. Tiens, salon no sai. Et quand elle y a ouais. Et quand elle y a ouais. Bochanga na mtisi. Et quand elle y a ouais. Suka. Et quand elle y a ouais.
ekateli yawe ye. Ekateli, ah pardon. Ekateli yawe ye. Ekateli yawe ye. Kintweni miziki ya mwala ye. Kintweni miziki ya mboka o. Ok, ça va la suite. Kintweni miziki ya mwala ye. Kintweni miziki ya mboka o. Kitusuma biala boteo. Baboma boteo. Bakongola Libreville. Bakongola Pointe-Noire. Bakongola Brazzaville. Matadi Boma Mwanda. Mama buka loketo. Buka loketo nango. Mama buka loketo. Buka vraiment loketo. Kintwe, mizeka mwala ye. Kitusuma biala boteo. Buka loketo. Buka vraiment loketo nango. Mama, kita loketo. Kita Voilà, de retour après bien sûr suivre ces images. Binomo kobo commenter parce que Aza vraiment en plein studio, Olingi wa dédicace, Olingi moi ma solo ebika ka gigaza wana. Nzemba liboso betaki, borataki bakobima, mais cette fois-ci sopena bo contacter artiste et que ça la bien. Merci na Isaac Dezunga. Force de frappe aux autres Alabiso en ce moment na Dubaï avec la compagnie BTF, on est ensemble. Alors, Gégé na Katia Studio, c'est pour quand album Ezobima et puis ils en a combien de titres? Bon, album ils en a 7 titres. 7. Mais date à sortie en tout cas tous s'abstenir on a un peu. Ceux qui au lobby on a Zobimisa Mikolo. T'es na mambo sorti on a pour sortir dépend de ngamoti. Ngasko so na moni ke misala nge sili nyonso apo na mo chaba ngosko shock bato ba obimisa yango. Non biloko sili en tout cas bobimisa. Bon ngafo na lingana na sisa na sima quitter na devoir nanga. Na olongwa déjà na ba devoir ba nzembo karaté tout comme générique. Donc quelques mikolo kaka. Mais en tout cas yo la société album pendant décembre dans un mois 2 mois et kobima nango déjà. Déjà. Générique les athées? Générique les là. Ah! Générique. Mais vitrine. Il y a un de vitrine à disque. Donc ceux qui obéissent au bien, il y a des gens qui dans le cas type on va te Hollande la bien. Tu es déjà Congo. Bana poto ba tu Hollande biso. Musique lelo biso na kin awa. J'ai changé na ngo. Muto betande bien, soit obeti na bien. Ba tu ba yo kin na bango. Biso na kin na éviter ces informations bon biso tozwa bango bazwa information o eza a na source ba memela bino en tout cas biso na kin j'ai changé nango donc ko s'inquiéter na ote pour sur net pour na nzembu o ba gege ye ba komona nu ye fake na ba orchestre wana boye ba ke ba orchestre wana pe ba misu ba orchestre wana pe ba misu bazo yembela bino pe bozo mona bino ba résultat bon to lo bati mais musique eza mambo litoi litoi nde sepela ezate orchestre l'orchestre ça ne dit rien que muto wa fa banda nanu kala anyo kwa miwa azali na orchestre non musique na so les andi bande on a biso ba nigérien ba ghanéen ba ozala bina ya moko bota mi papa na ba talent na ye ba détecter ka talent boye ba mo ba bimisie akomi pe danger ba Davido ba ngwana so landi histoire ya Davido
donc yo mo comprendre que azamu tumoto les gars na orchestre ya biso pe awa eza mambo ya eza politique ya mboka, c'est ça yango wana soki moto azo encourager c'est pas mal aujourd'hui mutako ba keno Guégué oza na belle voix ozo mba voix moko na faire rigola kende oluka faire rigolo kota eza pe mabeta okota na kota bon nga déjà naza na carrière o nazo sala siko banzembo oyo to sala nango nini ata yo mo esuka wapi sona kekuna so yambe on va passer un vocal peut-être moko et puis bon et puis la logique ba orchestre ngo ngana mutu moko quand même na avant na zalaki pe no ba bande l'école na lande mo ba logique mususu au travail obike musala eza amitié te musala pe eza ki pire petite musala pe eza petit moko boete musala eza penda ke mutu tango engagé billet de paye na ye makambo na ye boye c'est ça le travail. C'est vrai que Nzembo awa biso ba pesa biso musala te franchement bon nakolo bateke nanu na visiter bokese na te tala so mutu bazo tala nga déjà boye age na komi nango depuis na bandi koyemba lelo te po mutu ayemba moi bien boye esenga pas moi temps azwa pe moi temps donc j'ai eu le temps bato ba memanga na ba orchestre ba vient musuzo ba mona pe longyo ba mona nga pe na ba paye na bango ba mona nga pe na ba siège na bango ba répétition ba yebi mais à travers cette belle chanson Oyo Oyembaka ou pe bimisayo monde entier lelo mukile mobimba ba yebi Guégué est-ce que et peut ça peut ba contact dans le sens que musicien tel aille ba Guégué facilement ba leader surtout ba leader peut seulement ba relation ngai en tout cas na j'attends okuta na faire gola ou za na contact na ye ou comment en tout cas na contact na mutu te mais nazo samsa na ngako n'empêche aux contact na artiste peut-être y en a avec le temps bon ngai nazape nazana pe pressé na ngote na mutaka na innovation na kati ya lembe peut-être mo mususu ba s'intéresser pe pour comprendre non ndeko moko aza o to suko s'intéresser na quel lelo en tant qu'artiste à part on a yo eza nini na musique congolaise bien que tout le monde lelo bazolinga ba comme ba leader mais ozo memanine bon ngai amoni musique na biso so landi origine ya musique na biso congolaise et uta na folk bakoko na biso ba banda oyemba musique folklorique tango ba vie o banga ba sa musique ba komisa ngo moderne ba vie lo ba tabulay ba vie lo ba Kale Jeff tango ba komisa ngo moderne ba sa nini ba komi ko emprunter moi idéologie ya ba libanda moi jazz aussi moi jazz au côté na musique na biso et seulement african jazz ba vie Loambo pendenge mo ba kuzui moi jazz à côté pe na moi OK jazz sali ke nini musique na biso bazui pe rumba pe za musique na biso te yango mona so mutu angalo ba bien rumba congolaise faut ba bien rumba congolaise so bika rumba ya pamba eza musique na biso te musique na biso ezande ba agwaya ba nini o ba vena biso kintu suma biala ba beta kintueni omona nga na oboyemba ba kintueni ba musique donc yango na nde musique oyo biso to botami nango tango to glingi to moderniser nde to sangisi wana na oyo mais na yo mona siko système o esali ke mikolo batu ba koyi mingi R&B ko sangisa R&B bon na bino batu bo ngena ba R&B ngana osani na ozo na rumba na sangisa ona kintueni na biso comprendre innovation nanga una zoya nanga una zo apporter kintueni na ngai. Voilà, on va suivre Kintueni en live avec l'artiste musicien congolais Guégué. Na évité tous un morceau nini. Donc c'est déjà mutalandi Messi na paradis. On a côté moto quoi qui mboka et qui n'est déjà mambo Kintueni. Ba yo mbenyo so ba yo ki place on ba se retrouver. Oh makamna bisoti. Donc yango na ngi moi idéologie ya ba Congo wana na lancé yango lisusu. C'est ça. Ouais. Voilà. Toujours un morceau, mususu et au sala bandeko surtout bien au bazota la biso précisément na kati toujours à Dubaï parce que je reviens bientôt dans Zoloba. Merci na Clémence merci na Clément Achoucha de Dijon. Hein, Clément Achoucha de Dijon au-delà donc respect. Alors boss silencieux toujours on est ça bien. Voilà.
et après tout landa. Damien nanga zalaka nanga en permanence. Tongo tongo la mukaka na ye na chambre. Soki nasengi nyonso ye apesaka ngai. Apimelaka nga ta ndambo ya bolingo te. Apimelaka nga ta bilengi na ngai te. Bolingo Damien zalaka vraiment ya mindele. Damien nanga bilao. Damien nanga salaka na ye capricieuse o. Nalinga kana ngai oya lovake. Salanga na lela, lomanga na lela. Elengi nanga yitabai, tumbanga liboke. Talobo minga ye, oyo kinga mawate. Talo tumbinga lokola kamundele. Tato ya sanga mawaye. Damien epila o. Hoteleri nyoso yekolaki oyo ekosala na ngai. Ozolamba bien, ozobalola sosego pepe na ngai, ozobalola sosego Damien. Miso toko lokola nyau na butwe. Mbapoale na nzoto ya Damien lokola peluze synthétique. Soki nasengi na kota vraiment akondime. Soki nasengi na kota Damien okondima e. Soki nasengi na kota Damien okondima nga. Malembe Damien na nganga. Damien, Damien bila. Naza mwese, naza nanu elenge. Soki apembe bimina note naza mwana moke. Kaka yo mokola kakinga deje plaisir na bolingo. Olobaka yanga na yo secret dra na kufrele. Damien bilao. Obemisi secret chambre salon cuisine te pas ba voisin. Opanzinga sango ya mabe planète terre tout entier. Ata mawate le même jour au côté simbandao. Abutenga demo le même jour au côté simbandao. Azabola munanga si pas bien fait nanga kundaye. L'amour est parti en fumée na craqué. Damien bila réanimé nga yo 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 yo. Damien salanga motonali na kayo elengi pardon. Yako chapa fumale se kama doswezali. Litambarange so réclame moi bipwepwe Damien. Mundo kia sentima nanga okeko bomelango nani. Nani Damien nangai. Damien salanga motora ninga kayole ngi pardon. Yako chapa fumale se kama doswezali. Litambarange so réclame moi bipwepwe Damien. O mwana mama tonda kilengi. Onzoto Damien nange tonda santi joie. Zoge betinga kotoyo mote nange shufaka o. Zoge tutinga kotoyo mote nange shufaka nelengi gu. Naza mwase, naza nanu elengi. Siko toge bisiko bilo mboka. Kintueni miziki ya bwala e. Kintueni miziki ya mboka o. Kinsusuma biala mbote o. Banachela mbanga o. Chérie buta loketo, buka vraiment loketo nange. Mama buka loketo, buka vraiment loketo nange. Bakongola Brazzaville o. Daxa Gilles Mambongo. Bakongola Libreville. Bruno Mikomingwa. Bakongola no 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 no. Bakongo nangola ye. Kuna na Luanda. Bakongo kuna na Luanda ye. Grevi faut-il aller boye. Mama buka loketo, buka vraiment loketo nange. Chérie buka loketo, buka vraiment loketo nange. Ouais.
Voilà, c'est trop fort, on applaudit, c'est trop fort. indi toza na kati ya bureau ya Congo leng masolo eza ndeni vedi toza na biso ba sponsor toza sala ka publicité pour na sponsor na biso babi derrière grâce mbizi Congo leng qui est derrière Congo leng qui est derrière grâce mbizi c'est somol masolo ngo vedi ba mettre Maurice pe bakotango ba Eric Mande pe bakoti masolo ngo babi boss de boss moi Mirajab moi mi caps donc na yebisi bino ba congolais na yebisi no congolais de congolais na yebisi no Kenya pe la muki na masolo ngo ba Kenya pe ba mabe. Donc tout ça na maman agence ya danger yo kumba na Jaguar ti na no matano Jaguar ti oyo kangoka na sango oyo kasi mbizi la sexa kuna auditete etali oyo kaka na sango na minute oyo moi mi caps limited ya moi Mirajabu tous les congolais vous avez besoin kumba kara danger agence assure moi mi caps balobi Jaguar ezalié ezalié auditete hélicoptère avion ezali MVP ezali range ezali ndoki okutongola na moi mi caps. Si on applaudit, merci vraiment. C'est vraiment fort. Yana Lobaka, un artiste, Fogweba Wemba. Ah, Isaka to batamara na studio, bozomo na gegi sa patro en live. Batelier synthèse wana. Batelier guitare eza wana. Oh ni solo hein? Accompagnement eza wana. Azoni ata logo la l'été zate. Voilà. Tuzonga na yo. Mais nana tino question moko boye. Bazo reprocher à artiste et musicien congolais. Arosala nzembo na ebi, amema na studio awa, son kitoko ebimi. Bon mon akara 2 mois 3 mois. Nzembo bien 2 mois 3 mois et là li nango karabwe gege sa pas trop ba garder fou ni no sale pour que public o etala kayo o elinga kayo ba nzembo na yo ebeta ba sombango comme il faut. En tout cas biso album este kama nango tika boye non et puis bato balobaka kaka boye ko teka manango opesi ba stratégie te mais ozo baka eteka manango. En tout cas ba stratégie na biso to go bimisango pe boye te po peut-être biso to yana ma idée na biso mo ya sika bato ebele bana ba studio na minute te lo mo lobi on biso ko chango pa wa la stratégie na biso ya mais bon nous a convaincu kambala moko to ko teka tekama wana na je vous assure banzembo naiba disque msusu naiba musicien msusu basala ba disque ba pirata bango kutute oui ba pirata bango kutute yango na ngai biso mic omoni na eloko moko biso ba artiste photo yebaka tango okoti na ndako po ndako oyo ingénieur moko to bando travailler na Gabon ayo sabiso eloko mwabi omoni nzembo bayembaka ngo mukolo moko mais bayokaka yango toute la vie même kuto kufi ebitikali bato bazoyoka ngo le tango okoti na ndako oyo koya kosala ba jeté wana oboka tata nani tata ngunza non sozo boaka osa ba aventure etali kaka yo po réalité comment on est na marché na marché nde eyebana ke non tipo yo en tout cas sali ba aventure pour public aza zoba te na je me souviens na biso marché central quadra alors ben non yo zo quand public zo landa biso wana baza bazoba na public wana o zo landa biso ba docteur en médecine baza et ba docteur en droit baza pardon ba docteur en médecine oui bazali pe oui baza ba docteur ba philosophie ba to belé o basala ba analyse ndenge nini baza bazolanda biso de soko banina ko convaincre petit public na eza nini place non répétata est-ce que tant on répète la nzembo na bato ba sepela nango c'est ça le problème est-ce que tant on est na studio tant on bozo betango bino mo bozo ka sentiment pour sentiment na biso to communiquer faut bino mo bia tous boto za nango na place bozo ça yo mo ozo sala makamuna yo ozo ka nango goûter peut-être yo mo ozala no fan ya biloko no ozo sala te yo yelik disque mutu mo tipo na wega beti ya mais yo mo biloko no ozo sala ozo sepela no nango te photos en fan ya biloko na yo ozo sala à part ça faut convaincre un petit public na yo faut convaincre na studio batu bazo ingénieur de son ça convaincu pour ingénieur ndeko na nga pero sazawa aza pe ingénieur de son
ye ba mzee muso enregistré ba so oui gabo oh baza ba charboy c'est bon tous les gars alors ça na yo zo mbongo na ye taliété eza bien taliété mais si ezala rappel que ingénieur oui ba faire ezali tout chas comme elle ani pe ochama ye donc c'est ça et le peut être comme il faut ezala commerçable mutu pe ayo kiongo senti que nse mo eza bien non on a lingi CD wana ngai yango na loba ke bon na biso eteka mapona nini batunde ba koya ko senga ngo ovandi bena édition no ba ko déranger ka ndemo gege parce que autant eza lo mutu ateka ba kisi on a bata Congo central déjà ba ebisio pona ki bon Congo central eza base na ngai na ko ignorer ngo te eza base na nga ki ngabwa wana ozomona wana pesa base ya kusakana te ville Kinshasa ba yoka pe misi na paradis o baza convaincu na mibabulwa gege sapa trop na yebi donc na ville Kinshasa toza na ba base na matete to na ba base na ba bumbu ba selembao est-ce que bige Kintweni na Kasai obeta te na Kasai babi oza se focaliser car na kati ya Congo central pourquoi te bon ngana zo se focaliser na Congo central pour na nini na zo se focaliser pe na Congo central mais du moins nazo lingana bimisa origine nanga omoni mama chala mwana mutu ashina ye wabeta malu babina ngo na ba Congo babina ngo na ba Congo na Gabon bazobina mutu ashwana musique ezanga na frontière te mais du moins faut ça la oza capable de pesa ngana ko lukana yemba R&B te aussi longtemps ngai nazana origine R&B limite ngana ko yemba R&B koleka nani Arkeli par exemple pour ba nzambe R&B na ko kate mais so na lobi Kintweni na biso eza musique quand même na bokta maki nango na ndo ka ba vie ne ba ndo yemba ngo père vraiment ba fête ba biso moko na ba mboka omona ki ba beta kango musique na biso ya Congo na yoka ba vie lwambo ba vie tabulei ba vie nyonso tito yoka ba wenge maison mère BCBG ti lelo to komi na ba nani ba okese bimi mikolo ba okese ba Fabrigas bimi wana penda Fabrigas blague ité mona mai donc te blague ité biso so bima mo libanda mboka na profiter na jeter ba fleur à travers émission na yo na habité bon soka olandanga pe alandaka azana une fan donc zéro nanga moi na mai félicitations donc y a pas match to kendaki libanda mboka to moni ba effet na ye ya mado donc blague ité yango pesi bino te yango te pesi biso yango soit faire ça la bon sali bon so la sali pe na bongo yo mo place au suka oyeba basala ya eloko na sentiment te ngai ezai projet na ngai ya kala avant donc eza projet to banda yango kala mais nazo féliciter pour quand même aza jeune ou à se démarquer na époque na place ba ya mususu bazala ki yepa ye pour ba chepeka eza facilité na surtout na kino yesko asuki na kinte so ki na Gabon c'est catastrophique so ki na Guinée grave dans Afrique mubimba na minute oyo batu bazoyoka yango na fina. Merci Gege pour un témoignage. Merci na Fabro Maestro. Il est déjà en studio Nandia et donc comprenez Calamité a lancé bon fêter dans des rumba je crois dans le générique moko parce que disque Robima en février. Merci comme ça na bandeko tout bata la biso et je dis merci na Isaac Dezunga force de frappe dans le BTF na katia Dubai wana la compagnie au preneur sala mambe belé ba minerai carburant transport contacter kara Isaac Dezunga. Voilà. Nous allons retourner encore du côté de la régie où se trouve Mame poani ba uhu poani tanga ko mono papa mais kela on libanda boy ça libanda siganga la
elengi nanga etaba tombanga liboke alobominga ye okina mawa te alotuminga lokola kamundele tasanga mawa ye Alangalalela, omangalalela, elelilanga itaba, tumbanga liboke, alobominga ye, oyokina mawate. Papa likolo eso c'est un problème. Makangi. Alangalalela, omanga. Naibaka ngai oya lukake. Alangalalela, omangalalela, elelilanga Combo. tumbanga liboke. Combo. Papa la presse, alobominaye oyokina mawate alotumina lokola kamundele tato ya zanga mawaye damie tika opusa pembeni na micro La musiga. Mbuga te ya. naibaka ngai oya lukake amebile papa la presse non capricier naibaka ngai oya lukake papa la presse tika kopusa na liboso Zonga na zima ya micro. nini wana emwe liboso antipop eza pembeni na nini ya micro ezongisa antipop sima ezongisa antipop sima Nazongisi déjà. côté oza capricier naibaka ngai oya lukake javando chaki Sani bosoni wewe. tu bouge pas bango c'est là on a Rapona pasta junior. naibaka ngai oya lukake Salangana danedila. Opa salangana danegi. naibaka ngai oya lukake Tikali. naibaka ngai oya lukake papa la presse tumbanga liboke alobominga ye okina mawate alotuminga lokola kamundele tato ya zanga mawaye damien otelere nyonso ekolaki oye kosalepa na ngai ozolamba bie ozobalola sosegue ebela ngai ozobalola sosegue damien bila miso kitoko lokola yauna mote bapwale na nzoto ya damien lokola pelouse setete soki nasengi na bota vrema batue soki nasengi na simba eske yakondima ngai soki nasengi na simba eske yakondima ngai alembe damie bila naza mwasi naza nano elenge soki apembe bimineno te naza mwana mo eske yakondima ngai soki nasengi na nsima eske yakondima ngai malembe demelaka damie bila abakendeko nzala babo damie bila naza mwasi naza nano elenge soki apembe bilinano te naza mwana moke kaka yo moko nakakinga désir plaisir na bolingo olobaka yanga na yo secret entre na koveli damien omemisi seka ya chanasala kuzi te pa bavoise okangisa biloko ezalaka mpasi na koyemba moko Vraiment.
Ça dit blanc, moi, ça va pas. Il est vraiment. nayo secret na koveli bilai obimisi secret chana sala kusite baba voisin okangisa opanzinga Mandela partir. bilai obimisi secret chana sala kusite baba voisin Yamat. bilai obimisi secret chana sala bilai obimisi secret chana sala kusite baba voisin opanzinga sala ya mabe planète terre tout entier ata mawate le même jour côté sembanda abutenga deo le même jour côté sembanda azabola munanga kibaba fenanga kunde amure pati ya fime na krake kamela ya mine na yo chérie, avec comme mangai. Oh, tu qu'elle va parler, après ça, je sais si métier, pour baïba, et c'est qu'elle a confronté, binginangi, chérie, c'est la gamotora linda, kayo elengi, pardon. Yako chapa, fumane, c'est kama douce, sali. Lito paranga, ça réclame, moi, biba, pour nous, qu'elle s'attire, ça perd déjà. On perd déjà Nini. Elle va parler, après ça je sais si métier, pour baïba, et c'est qu'elle a confronté, bimbi nangi, chérie, c'est la gamotora linda, kayo elengi, pardon, yako chapa, baïba, et c'est qu'elle a confronté, bimbi nangi, chérie, c'est la gamotora linda, kayo elengi, pardon, yako chapa, fumane, c'est comme un douce, sali. Voilà, nous sommes de retour. Merci au tout-puissant Mohamed Radjabou depuis Kenya. D'abord, Robaxani na Otolobité, Totunité. Nous sommes basés en contacter Guégé, mais ils ont basé na moi difficulté. Songo contacter Guégé ou Betty. Non, numéro yanango na linka ka moi message mot clé na bandeko ba. Message clé en tout cas bosé la ordonnance loi, bandeko bosé la ordonnance loi. États-Unis, Canada, France, bazana poste à contact, barozo comment? Babeta na soki na Facebook, obeti Gege Sapatro Kikonga. Soit obeti Gelor Gege Sapatro Kiama. Ozwingai. Soit na téléphone, obeti plus 243 pour na bateau bazali banda ya mboka. 89 618 20 33 plus 243 89 618 20 33 aux Wabiso. Nabi que ça la staff na yo ba vrai na yo ba tala yo partout en ce moment à travers les pays, à travers le monde. Fandisa base ça la moi bien. En tout cas base Mikilis et Damien Bila. Mikilis et Damien Bila en tout cas non, c'est bon. Maman ici, Papi Bila, Mami Kangoudi, Pafeli, Chambila, Bangana Bino Yangwana, Gervais Katende, grand prêtre, Ayo Yangwana, Garin Kumbu, grand prêtre, Garin Kumbu, Pierre Munga,
Chalidor Étoile, Maliba, Chalidor, Roger Maliba, Mike Ozoka kombona Joker ndombe venema vieto na boga ba vrai bana matadi donc ba grand prêtre ya kosakana Douani mokonza matadi na peso mbote donc Achille Mambungu grand prêtre ya kosakana te congolais ya ngambo vuname makila moi ba staff ba mo belé mais le temps où préparer moi 3 personnes au boire au Kanga déjà. Moi j'aimerais dire un grand merci. Tout est bien qui finit bien comme vous le savez. Il y a toujours un début et une fin. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de notre entretien. Comprenez, c'était donc l'artiste musicien talentueux à la personne de Guigui Sapatro qui évolue ici dans la ville-province de Kinshasa. Vos soutiens, et ça allait vraiment bien. Et il fallait nous contacter, mais cette fois-ci, à vraiment dans studio, numéro à Pessiwana, coordonnées à Pessiwana, vous rejoindriez. Bon, ben, artiste, ça allait bien. Merci. Comme ça, la bande tout, Batala Kibiso, on repère ça. Na guitare et cause on parce que aussi ça n'est la guitare, voilà, et ça la rend bien. Merci na Isaac Dezunga, force de frappe Isaac Dezunga na Katia Dubaï. Merci na Ale Django, le roi de Chicago. Dollar plus dollar égale dollar, euro plus euro égale euro. Merci na Zola de la Cruz depuis Suisse Mokonza Bazombo. Merci na merci Kumotema Yago Belisha. Merci na Biscotte Mbala et pourquoi pas na Clément Achoucha de Dijon au-delà comme les alara toujours vrai na biso. Quant à moi, je vous quitte déjà. Remerciement na rapide. Ouais, na remercier Manon Bumbu, leader de toutes les générations. Judith Dubois, Louis XIV Loemba. Voilà, bah, staff, il y a Dax Achille Mambungu. Peggy Béatrice, la patronne. Merci. Voilà, c'est parti avec un petit morceau où tu vas savourer pour que tu clôturer cette émission en beauté. C'est parti. Yawe soki molimo nanga esongi panayo yebake bolingo fringa kado yaliwe mama epsenga kezela motezaka lokola zimi ate bomba mila emona 9 mois komona na kakaye chérie de faka sourire na tendresse pas ba voisin pour kotala château rouge bolingo nangai na biyoka kana dunda kiye mobimbae nzoka zalaki pambo batia na ndobwe to activa kia luna bolingo Poma je te mezala taporere teo kasi bolingo na yeleka ki mamao tina resavora comme la babone e comme na sa pongi ya belela ka kombo ya manae ya koswaye misuri ya nzoto ye moto azalaka kolela na tolo na ngai po azalaka kososobela linga libela mamae tala lelo akomi okompare misala soki ngai na bango nena ngwaleki ye nakomi koorne sani ya bolingo eske nazali fruit artificiel nakutani na nguma na zambe j'ai l'impression kasi elaki moto yale oyo site nini oyo site nini Kongolegi ko fiba bonbon Grâce mbizi la sexy Bato balobaki mingi pona grâce Studio NC Bato bafingaki mingi pona grâce la sexy Sans kitoko Mama ya kotale la sexy Dimitri Balodore ya kotale la sexy Ale Django ya kotale la sexy Eriches Krame ya komone la sexy Yena maseza magic Mama ya kotale la sexy Chérie ya kotale la sexy Badougou ya kotale la sexy Martin Kapika Tracy Pro, la même magique La famille Mizi
nosima sponsor à makasi unité d'élite bomonye la sexy ye moko Serge Kabangu attaquer sur rue à rue